Kinshasa mbote nazana esengo kokutana na bino mokola lelo na présentation ya magazine na bino solo la plus mbote na bino lisusu. Guerre ya 6 jours na Kisangani esengo ke ministre d'État, ministre ya justice ordonné arrestation ya ba responsable nyonso bazali kuna na kati ya présumé détournement oyo bozwa détail nelemo. Dans le rapport, il y a une chef beauté. Nayoki, cordon et apiva au beauté. Nayambaki na Kinshasa, Nayoki est sur base du rapport, il y a une chef beauté. Nayambaki PCA na Kinshasa beauté. Après confrontation, na Oyonga na Oyoka Awa. On a décidé Sikoyo Bangonyo so bazo qui est dans parquet Sikoyo. Mesure a dit on a suivi c'est-à-dire à Sikoyo Sengeli va répondre devant justice. Si vous avez un parquet, vous avez sa justification et un bon vous qui dénonce la prison. Monsieur le PG, la coordination est FIFAO, la OVDA, la décoration de la AO. Nous sommes à manipuler une bombe à FIFAO. 27 ans après, Fachi Beton a secoué Pepsi dans la République démocratique du Congo et Sengel Boyobake emploi local Nengia Lobaki création Nango Yango et Bandi déjà Koussalama. Reportage. Nous sommes venus ici avec le ministre de l'Industrie, son Excellence Louis Watoum. Lui pour la production et moi pour le contrôle des exportations et des importations. Parce que le gouvernement, à part ma voix, a pris quelques mesures il y a quelques temps, portant interdiction momentanée de l'importation de certains biens, notamment les boissons, les carreaux de faïence, etc. Et donc je suis venu me rendre compte de la quantité produite ici pour me rassurer que la mesure du gouvernement a été bien accueillie. Et la grande surprise que j'ai eue ici, c'est que cette entreprise Pepsi produit 1 200 000 bouteilles par jour, s'il vous plaît. 1 200 000 bouteilles par jour, ça veut dire toute la demande locale peut être satisfaite. Donc, 1 million de Congolais peuvent prendre Pepsi sans interruption chaque jour. Et donc, pour ne pas tuer l'industrie locale, et bien, le ministère du Commerce extérieur doit contrôler les importations. Parce que si on tue cette industrie locale, eh bien, on va à la contre du premier engagement du président Félix Tshisekedi, qui, le 20 janvier 2024, lorsque il prêtait serment, il a clairement décliné les 6 engagements. Et le premier engagement s'appelle création d'emplois. Et donc, nous devons protéger l'industrie locale et donc protéger les emplois qui constituent les engagements du président vis-à-vis du peuple. Donc je suis heureux de constater qu'il y a un grand stock ici et que désormais les Quinois et les Congolais vont retrouver Pepsi des années 80, vont retrouver Mirinda des années 80. Et j'ai eu à voir dans l'histoire, c'est que la première bouteille produite de Mirinda à Kinshasa date de 1997. Ça fait 27 ans. Et 27 ans après,
le président Fachi ressuscite Pepsi à Kinshasa. Je crois que le peuple congolais le retiendra. Cette entreprise a été initiée il y a seulement 3 ans. Hein? J'ai à mes côtés M. Hervé Claude, qui s'est rendu dans plusieurs pays, qui a été dans les négociations pour que finalement cette entreprise puisse avoir lieu, parce qu'il était l'envoyé spécial du président Félix Tshisekedi pour ces négociations qui avaient été menées en son temps. Mais ici, j'arrive comme ministre du Commerce pour me rassurer que la quantité produite ici va nous permettre de satisfaire la demande locale, mais également comment nous pouvons faire des exportations dans des zones où on a besoin de Pepsi. Déjà, Congo-Brazzaville fait la demande, le Cameroun fait la demande, le Gabon fait la demande et toute la partie ouest africaine fait la demande parce qu'il n'y a aucune usine Pepsi qui est basée là-bas. Et donc, si la demande devient forte, nous allons produire peut-être par an autour de 2 milliards de bouteilles et on va être obligé d'augmenter le nombre de travailleurs ici, ce qui est avantageux pour le peuple congolais. Déjà, il y a plus de 300 qui sont localement ici. On va augmenter au fur et à mesure. On va faire promener dans la ville de Kinshasa, par exemple, les petits pousse-pousseurs. Il y a autour de 840 femmes ou filles qui auront de l'emploi immédiatement pour promener les produits Pepsi dans toute la ville de Kinshasa. Et donc pour moi, c'est un honneur pour la République. La prochaine étape, ce sera Lubumbashi, où sera installée la deuxième usine Pepsi pour les mêmes faits, pour les mêmes types d'emplois et pour rencontrer les besoins de notre population. Donc, je suis réconforté dans les mesures qui ont été prises, celles portant interdiction de quelques types de boissons gazeuses pour permettre que la production locale ne puisse pas souffrir de concurrence ou de dumping, comme on dit en langage technique. Je voudrais donc féliciter les responsables de Varun Beverage qui se sont coupés en morceaux parce qu'il y a quelques temps on passait par ici, c'était de la brousse et personne ne croyait qu'une usine comme celle-ci pouvait pousser dans cet espace. Donc bravo au manager de l'entreprise, bravo au président de la République qui a cru qu'il est possible dans ce pays de faire renaître de nouveau l'industrie congolaise comme fleuron en Afrique centrale. Les bâtons de Moïse, l'argentier du pays, ministre ya finance au Bazali Koben Excellence, Doudou Fwamba a stali ko surprendre, c'est ko surprendre. Posez la détail dans le commentaire. Ah oui, Congo Kinshasa, yokelanga nanu eloko oyo. Nani alobaki que le peuple d'abord ekufa, luvunu nabino, pour vérité yangoyo. Moutou azali ko incarné vision ya mokonzi ya mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, yeyo. Excellence Doudou Fwamba, les bâtons de Moïse Kabola Bitumba, azali déterminé à relancer l'entreprise industrielle dans la République démocratique du Congo, bakisa lisusu likolo nango, réforme ya ba finance publique, paix administration dans la République démocratique du Congo, pour matérialiser le programme d'action ya Fumu ya Ekolo Fachi Beton. Après avoir causé sa kofuta, fonctionnaire y a l'État, le 20 y a chaque mois, et loco et comment qui impossible, lobby et l'équipe et zalaki tout, y a bâton y office national des transports ONATRA, et si kawapi au cours y a séance de travail, ministre y a finance Doudou Fwamba Likunde Libotayi, les bâtons de Moïse et Kabola Bitumba a échangé avec une délégation intersyndicale ONATRA sur relance y a activité portuaire. Il y a un chemin de fer dans la République démocratique du Congo. Oyo et c'est là qui sur subvention, per intervention, il y a l'État, na partenariat public-privé, na concession, il y a port, il y a Matadi, conformément na instruction, il y a président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oyo s'engagea qui pour na kodoter entreprise publique, na ba moyen adéquat en vie à rendre yango plus compétitif et viable. Bon, Isaka Moko, Topesa Tata Mokonzi Mboka, merci. Pour yende à Kesaki instruction, na bolimwaza nango na ba Congolais, à banzié de mbongo ya l'État et kukika kabozala kosala ba makambo ya pamba te mbongo oyo toza ko mobiliser, il faut servir ba peuple. Ba peuple ezali
peuple de manière générale, mais aussi bao baza ko sala na mola matali musala na bantité na yebele. Yango apesa ki ndingisa ete to luka moyen nyonso malgré ba difficulté to zana ngo to pesa onatra subvention pour y permettre ba kambinango va faire face na ba besoin ou bazana ngo à court terme, notamment ya refuta barrière ya ba salaire na ba makambo mususu, mais également à ceux qui wana te kwa epiquer ba solution ya court terme biza na tina mokote, il faut que na ba solution ya long terme. C'est comme ça que Mokonzi Mboka a appuyé partenariat aux sociétés Nabiso Onatra et Signaki na partenaire Moko Bazako Benga MCTC pour aider Moussala et que Biboso va moderniser l'installation portuaire Nabiso, ce qui peut moderniser l'installation à port Nabiso, Biloko et Bukitata, le pont Nani pour Moko Naba. Biloko za ko senga yete biloko mata toujours batalo ezali le fait que tous en ba port et belete tous en ba port ils ont la capacité à capacité ce qui te moderniser l'installation na biso ce qui tang sous conteneur ba ko futer na ngo 2000 ba futer ngo sous 2000 vous avez prix moko boyer vous avez rationnel prix wana est affecté prix de revient ou bien prix à biloko ya côté la kati ya marché surtout na o etali biloko tous ko bien de première nécessité. Yango tata Mokonzi Mboka pesa lindingisa ndele l'autre lobby, il faut tout exécuter. On a outil signé la misu ya ba syndicaliste ya onatra subvention au tata Mokonzi Mboka a signé la qui bango pas gouvernement na e pour te pesa ngo yango maloba tozana nga ko mtola redo na tournaye Armand Ossa c'est président intersyndical ya onatra a remercié qui Mokonzi Mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour une intervention na ye lisusu na volet social. Sur instruction, Yafati Beton a décidé qu'on pèse à la travailleurs, on a 4 mois arriérés de salaire na bango. Yaliboso, tu pèsi, tata Mokonzi Kolo, merci makasi. Merci Yaliboso, à Tcheli Bisso, le ministère, Oyetali, Sanduku, Yamboka, nationaliste, c'est-à-dire Oyali Namutema, comme Patrice Emery Lumumba, comme Papa Tshisekedi, comme Yemoko, président Oyo, Azali Kola, la dépôt na Congolais, tout vivre na Kenya. Et à l'île contraire, il y a un partenaire MCTC, Ndenge Mokonzi Aouti Koloba. Lelo, Mokonzi Aouti Ko signé Mukanda. Parce que Tata Mokonzi Kola Lobaki, ba pesa basali ya onatra, Oyo ba kokufa na nzala, barrière de salaire na bango. Mbala ya liboso na mboka na biso toza na monde syndical que Mokonzi aussitôt après cette instruction ministre des finances a aussi et ali mbala ya liboso et Mokonzi auti ko signer na sengi na basali mukanda ba signer ko banda ya lobby jeudi ba représentant employé ba ya liawa ministre après cette instruction barrière wana efutama po a signer na yango to bengi basali baso invité spécial na biso ministre ya finance oya ali représentateur Mokonzi Kolo a cause la vendredi na 10h devant onatra biso basali ya onatra to yambaye aya yemoko asolola na biso a confirmé qu'a signé tout ce qui wana te excellence Aouti Koloba lisusu toko banda lisusu kosenga papa président pesa biso tolia te partenariat wana ezali ganya to moderniser port na biso po bato ya minene ekuta na ngele ya bapoto tango eza koya mama naza korasire bino boza presse mboka sikoyo etamboli nzale kosila banzele kufungwama susi ya Mokonzi Mboka moderniser port ya Matadi okomona na ba port ya mike oyo bachela biso wana eza ko disparaître pona biso to rasine na Mokonzi Mboka que instruction na yo toza devant représentant na yo ministre des finances excellence yebisa tata Mokonzi Kolo et tosami biso baso après Kinshasa tozo kita Congo central tokoyamba instruction Mokonzi Mboka na maboko mibale et kozali événement rasine et tosami image oyo nemela yi ono ya basali ya onatra nzamba pambola yo olakisi kozali vraiment pa Lumumba olakisi kozali Tshisekedi oyo bakufela mboko baza ba nationaliste na nzambe okumela Satan. Merci beaucoup. Tala
ba ministre ya boye nde Congo ezali koluka ba ministre oyo baye pona ko accompagner mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Noko na oyo Doudou Fwamba azali kosala noko oyo pe oboyi noko ndima Doudou Fwamba les bâtons de Moïse et Kabola Bitumba epesa nango zuwa te yo oui. Crise au sein, il y a parti au pouvoir réuni autour, il y a maman Marthe IDPS, César Kokende. On voit, il y a kozwa solution, balétaille, nélément. Bomba awa, etakana mibeko, oyo totangi, statut na biso. Ne tokolandela soki likambo moko ebimi na kati na biso, tokotanga na statut na biso, tosisa likambo wana. Mikolo oyo ezali koya, biso nyonso na baninga oyo ya exécutif, na secrétaire général, na baninga ya Ligue des jeunes, na biso la député, na ba sénateur ya parti, tolukani ke tokende convention démocratique ya parti pona kosolola makambo nyonso ezali na kati na biso nyonso tosololi yango na kati ya ndako tosisi makambo wana awa biso nyonso tolukani ke makelele ekobima te lisusu na kati na biso bakomunike ya libanda oyo etali makambo ya parti na biso ekobima lisusu te bakombata nyonso balandela awa ndenge tosangani awa baninga na biso ya exécutif ya parti to présidence ya parti na Ligue des jeunes na biso badéputé moto tozwi mokano ya kosala médiation eye mpona kimia ezonga kati na biso tosalela mosala oyo Kondo Tshisekedi papa na biso atikelaki biso mpona kobongisa mboka oyo nde toye torassure bakombata na biso ke makambo nyonso eza na kati na biso ekosala na lolenge ya statut na lolenge ya balabala te topesi bango mpe longonia na ndenge bayokaki mbela na biso ntango tosengi na bango bavanda kimia bayokelaki biso na yango tozokontinue mosala oyo tokokende komona secrétaire Jean tokokende komona baninga nyonso oyo bazalaki implike na mwa nungunungu oyo eza na kati na biso mpona semaine oyo ezali koya tokoka kobongisa makambo nyonso mpona convention démocratique ya parti ekota moto na moto aloba oyo ezali na kati na ye tobima libela na situation oyo ya nungunungu. Merci mingi. Inspection générale ya finance ezali ko bénéficier na confiance totale ya mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout ce que je viens de vous dire, tout le travail qui est fait, il y a un élément important que je voulais vous donner en conclusion. Vous ne pouvez pas déclencher une véritable lutte contre la corruption dans un pays s'il n'y a pas de volonté politique. Congo Kinshasa yokelanga nanu eloko oyo pona nini motema mabe ya boye pona nini motema ya bondoki boye lisu muse moko o inspection générale ya finance IGF pe inspecteur général na yango chef de service Gilles Alingete monsieur l'alligator basali ezali obele po ba réclamer mbongo ya bana mboka mbongo ya ba congolais pour un intérêt général de la République démocratique du Congo, selon vision à Mokonzi Mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton. Campagne de diabolisation monnaie nezali kosalama, ba pesi bambongo par-ci par-là, pour na kobebisa image ya IGF, pour na monsieur l'alligator Gilles Alingete, azali ko contrôler systématiquement ba dossier ya ba forage, lampadeur, pe salaire ya ba fonctionnaire. Kasi soki otali malamu ba détracteur et inspecteur général Jules Alingete bazali en réalité ba oyo bazali ko combattre vision ya mokonzi mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na lutte contre corruption, lutte contre détournement ya ba deniers publics pe biloko nyonso ya mabe oyo esalama depuis kala na mboka na biso pe etikala impuni. Nous avons 145 604 agents et fonctionnaires de l'État qui sont dans les fichiers de la paie avec des numéros matricules fantaisistes. Deuxièmement, nous avions constaté les cas de 53
328 agents et fonctionnaires qui disposaient de plus de 2 numéros matricules dans les fichiers. Nous avions également constaté les cas de 93 356 agents et fonctionnaires de l'État qui partagent les mêmes numéros matricules avec d'autres agents de l'État. Noko! Awa esi totimbeli baje na bino ba campagne nyonso na maye wo botika monsieur l'alligator kimia po azali kosala musala na ye kitoko oyo azali ko permettre na mboka et maximiser ba recette pe e boucher ba bisika nyonso bo bandaki koyibela ba mbongo ya bana mboka. Dans ces pays, on a dit maintes fois, plus rien ne sera comme avant, mais les choses ont été pires qu'avant. Les portes des prisons seront ouvertes. Les portes des prisons étaient ouvertes, mais pour prendre les petits peuples qui volent les pains, les beignets, l'argent dans les sacs de maman, les grands voleurs qui ont hypothéqué l'avenir de toute la nation sont restés libres. Et c'est encore eux qui prenaient les petits voleurs pour les amener dans les portes des prisons qu'on avait ouvertes. Contrôle Oyo n'est facilité na gouvernement et mettre en place plusieurs projets à impact visible à l'instar ya Rocade ya Kinshasa dont ba travaux outi ko lancer lobby eleki na mokonzi ya mboka chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tala ozali congolais ya solo et sengeli ko encourager digne fils ya pays Oyo monsieur Jules Alingue Tekei l'alligator. Ah, soit bango. Yeke yo. Depuis que je suis à l'inspection générale des finances, c'est pour la première fois, je peux vous témoigner qu'il y a réellement la volonté politique dans les pays de lutter contre les antivaleurs, contre la corruption et d'assainir les finances publiques. Voilà pourquoi j'ai dit un grand merci au principal artisan de la lutte contre la corruption dans notre pays, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour ceux-là qui ne le connaissent pas, toseka na baye bazali koseka tolela na baye bazali kolela ndenge bakulutu baloba to poursuivre solo la plus ya mokolo lelo na page noire oyo. Ba famille Wangata ngai pe FN bazali na mawa ya koyebisa na bandeko baninga pe bayeba na bango sango ya liwa ya mwana frère grand-père pe père na bango na kombo ya Mbo Wangata Ogi Gérard directeur na RVA oyo akufaki na butu ya mokolo ya mercredi 31 juillet eleki na tina ya maladie oyo ezwaki tangu mukuse. En attendant que libota ebongisa programme, matanga ezali kosalama na résidence familiale oyo ezwami na commune ya Lemba, précisément na avenue Luchacha numéro 52, référence école Mokengeli. Communiqué oyo epesami pona mutu nyonso ayebaki papa Mbo Wangata Ogi Gérard. Avenue Kinshasa na Mbanza Lembe zali menacé na érosion na ndenge ya kosakana te basengi bakonzi bosa leloko. Tozali na Avenue Kinshasa musika tena wenze ya Mbanza Lemba na terrain Inikin homme 30 ndenge kaka bozali komona boye awa érosion esala makambo na ndenge ya kosakana te. Avenue oyo depuis esalama ezalaka kitoko nzela ezalaka malamu érosion ebandi muke et Bukinzela en deux parties et tikala ngambu kotoyo ngambu kuna ndaku moko pe ye atikala na katikati en tout cas kokamwa oyo bozali komona ya mabanga ya mike wana ezali mabanga bayo kobwaka te kasi ezali nde bandaku oyo ebukana bandaku ekweya ba mapangu mususu elimwa yango moyen ya kovanda ezalaka pe lisusu te batu bakima. Quelques personnes oyo bazanga pe bisika ya kokende batikala kaka wana kasi soki otali condition bazali kovandela pasi pour moindre mvula kaka ya muke kana mpu batu baleli neti ndaku oyo yango ekoma penza na katonton batu babeta bi bayebi pe ba comprendre makambo tozali koloba awa soki ofuli yango ata na munoko fu pale
KO. Kasi ba jeune pe quelques habitants ya Kotoyo ba bundaka na ba faible moyen na bango kocha basak awa façon ya ko calmer ata ndenge érosion oyo ezali kokende. Papa gouverneur ya ville province ya Kinshasa awa na Mbanzalemba balobi tala nanu situation na bango penza po baboyi tangu likambo ekokoma bakonzi babandu beta batour kuna o bakabula mawa. Soyela plus ya mokola lelo ekomi na suka botika to dédié yango na DGMM Express oyo babengaka bongo Mike Mayamba azali bongo kolanda Soyela plus avec impact pe idéologie ozali na besoin ya mituka ya solo ko hésiter te place ya kokende ezali bongo epa ya DG Mike Mayamba masole simbami na MM Express botika to pesa. Merci mingi na Adomosha azalaki na sima ya caméra azalaki pe elongo na papa na 4B Beni Lola régie finale simamaki na le maestro Bondi Mvukulu bama tabakita baba kolma belé na préféré bino.